Ministre de l'économie nationale Lazaki Liboso y a l'élu du peuple pour répondre à la question orale avec débat sur exercice y a petit commerce n'a expatrié rentrée académique année 2021-2022 et a prévu le 5 janvier 2021 selon communiqué et Pesami na ministre ya reçu attaque comment ko y a milicien Kodeko et sali 5 morts na Djougou na province ya Ituri le mokilizo célébrer journée mondiale du climat wanande ba sujet ongala bino toko développer une édition ya mokolo lelo ya KNB News on azaka toujours na plaisir ya ko présenter les bino pe na souhaiter bino bolandi malamu. Mbote na bino nyonso bandeko balandi ya KNB News kakande tolobaki ne bandeli édition na biso ministre de l'économie nationale Lazaki Liboso ebeli du peuple pour na ko répondre na question orale sur exercice ya ba petit commerce na ba expatrié Normi puis la reportage. Jean-Marie Kaluba, ministre de l'économie nationale, a bengami Liboso l'Assemblée nationale mokolo lelo pour répondre à la question orale avec débat sur le petit commerce en détail exercé n'avait expatrié au détriment des commerçants congolais en revenu moyen. Durant séance plénière au Bandi Bongo Mokola Lelo, et question pour la ministre du gouvernement Samalukonde au Yakomioba élément, n'a députés nationaux accompagnés n'a responsable de service compétent en matière ya makambo ezali ya kotala ba commerce ya expatrié. Et c'est que objectif poursuivi na initiateur ya question orale avec débat député Ngoïka Sanji. Et ezali commettre fin à la petit commerce en détail exercé na expatrié à Ramboka na biso, notamment ba indo-pakistanais, ba chinois ba libanais o ba koma na ba côté ka son plaignant à Ramboka na biso ba te kakanyonso. Alors que Pekisami na mibeko ya mboka na biso que ba expatrié ba ko banda côté kana bango en détail. Commerce ya ba expatrié yango e côté en mal ba commerce ya ba congolais o banda côté kana bango na ba revenu na bango ya mikie. Kasi lolingi bakoma koteka awa na mboka na biso ba commerce ebele ya bana mboka ekufa ezali normal te que ba entreprise nyonso ezala ya ba expatrié alors que bana mboka pe bakoki na bango ko investir gouvernement la situation malamu po boye malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée académique année 2021-2022 ils a prévu le 5 janvier selon communiqué et Pesami na ministre reçu. Normi puis la pona ba détail. Année académique 2021-2022 kofungama solennellement le 5 janvier 2022 sur ensemble les territoires nationaux puis qu'on s'est clôturé le 7 octobre il y a même année. Il faut qu'au tanga yango na communiqué moko et portant qui sur la directive pour l'année académique 2021-2022 vous avez qui signé la ministre Moïno Nzangi ou a publié qui mokolo ya lubi eleki. D'après document yango, année académique OESA subdivisé en 2 semestres en 15 semaines chacune. Document yango a indiqué par ailleurs qu'au cours du premier semestre et qu'on s'est clôturé le 30 avril 2022 alors que OESA est programmé pour le second semestre et qu'aussi le 3 septembre la même année. Naboye, parmi les innovations, il y a année Oyo et Pekisami qui organisé ba évaluation week-end pays jour avant. Selon le ministre, ba jour wana ya week-end, sengeli pesama na ba travaux et ba personnel pe ba étudiants. Année Oyo zali première année où ta migration ya système académique traditionnel vers système LMD demande à coproduire ba outils pédagogiques et administratifs renforcer la capacité administrative et pédagogique du personnel ainsi que les étudiants. Ministre a reçu à Sengi Boé na autorité académique va recourir na service CPE pour na aspect lié na mandat na bango. Par ailleurs, établissement nyonso Sengi ba numériser gestion administrative na bango pe financière
académique pour permettre bango ba basculer l'ancien système vers nouveau système ezali LMD. Car selon le ministre, numérisation est socle et gestion et établissement appliquant système LMD. Naboe ministre abakisa ki pour la frais pour la inscription yane académique yasika. Ezali bongo na $10 pour na établissement public pe privé. Yango esengel elandama la lettre poete makambo nyonso esalema malamu année académique yasika. Ezala kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Betesco mosungi ya peuple congolais atia na marché ba chips pour na mikolo pe bana yango eza kitoko bondimelanga izoliama avec impact na idéologie pe yango ezotekama partout. Toujours na souci ya kosunga ba congolais na kopesa bango ba produit ya qualité supérieure nzambe na bango nyonso société Beltesco aye lisusu na ba produit ya sika tunanga nini snacks boom pe snacks crustos oyo ezali bongo ba chips oyo Beltesco atie na marché mikolo oyo ezali na gumoko ya kosakana te yoka eza na goût ya tomate épicée ndeti oyo bozali komona pe oyo mususu ezali na goût ya fromage pe oyo etikali yango nde ezali na goût ya nguba ezali elengi moko bondimela ngai meka papa mama okokangama kutu ezali biloko ya kitoko ya kosombela bana surtout na ba période oyo ya classe chips oyo eko permettre na bana na yo baza en forme banda bakour na bango ndimelanga okopesa nga raison po goût oyo ezali awa somo Betesco na bolinga za kango na ba consommateur na ye aye lisusu ko bimisa ba produit kitoko pona ko sepelisa bana na biso tala bana bazungi kelasi na récréation esengeli mwana lia yoloka malunga ni na golia ezali ba snack oya Betesco oye bimisiko oye ezali ko liama kitoko makasi ndakisa tozana ba croutos oye ezali na goût ya fromage na goût ya nguba tozana ba boom oye ezali na goût ya tomate épicée na ya goût ya fromage nyonso ezali ba produit Betesco ou moins na kata mesa oyo variété ya bagu oyo ezali ko pesa posa kitoko ya kolia lisusu ozali kolia kitoko ezali ko bakisa ozali kolia elenge ezali ko bakisa ozali kolia goût ezali ko mata yango babenga yango croutos yango babenga yango boom yali ko sala ke qualité ezali sala différence na Betesco biso to ka wana poto sunga poto créer aptitude de consommation na bino ba consommateur ezali kotekama partout na bawenze nyonso ya ville ya Kinshasa na ba boutique ya mike ya kona bino oza mobimba kasi yebela toujours vérifiaka logo ya Beltesco mopanzi nango po soki logo ya Beltesco ezali te seke ezali mbata kasi oyo ezali na logo ya Beltesco yangwana nde ba snacks oyo Beltesco atie na marché pona kosunga peuple congolais po yebi ye musala na ye ezali kaka ko servir peuple congolais na ba produit ya qualité supérieure pona santé kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili ont célébré journée mondiale du climat. Image fait commentaire d'éléments où il y a Normi Pila. Le 8 décembre, chaque année, il célèbre la journée mondiale du climat. Yango ezali moko ya ba saison ya bonne initiative, il y a plusieurs associations écologiques de France, les sous ya Belgique pe ya bongo na bongo. Le mokili ezo célébrer journée mondiale du climat, ezali journée mondiale contre changement climatique. Esengeli koyeba que semaine o mobimba mokili ekolobela réchauffement climatique pe ba conséquences na yango o ezali ko peser sur l'avenir de la planète Terre. Il est vrai que la situation où nous allons vivre actuellement est grave. Mais quelques mesures prises, et bongo pour indiquer phénomène où changer climat dans le monde nabiso et zali bongo climatologie comme ailleurs simplification ou trans et zali ko ça la réflexion et petite planète sur longue période et zali ko apparaître alternance période chaude et glaciaire et zali ko zana ba conséquences importantes survie ya ba nombreuses espèces animales pe ya monde mobimba et c'est vrai que puissance d'action ya moto et zali considérable accrue tout au
likolo ya siècle dernier. Yango esali augmentation ya population makasi est passé de 1 milliard d'humains sur Terre à 1900 à plus de 7 milliards aujourd'hui. Na rythme où tozali kokena yango exploitation ya richesse ya terre, pe lisusu ndenge ba exploitation pe industrialisation ezali kosalela mokili yango ezali kosala que climat ebeba makasi. Il est très urgent ya kozwa conscience que planète Terre ezali ko appartenir na biso nyonso, nature nyonso, moto, nzete, mai ezala nyama azali na esika na ye kasi kosala mayele ya moto bisika alingi kokende plus loin ezali kobebisa écosystème pe komema lelo oyo changement climatique oyo ezali komema ba conséquences ya makasi oyo ezali kobebisa mabele pe komema ba catastrophe naturelle esengeli moto azwa conscience kobatela nature soki obateli nature ekosunga yo poza malamu ndeti na mboka na biso exploitation de bois pe bongo na bongo ezali biloko ya kobanir parce que nzete eza moko ya baelema oyo ebatelaka moto surtout na période oyo ya changement climatique esengeli ko basensibilisation ezala makasi koyebisa moto esengeli abatela environnement pour que lobi totikela bana na biso planète terre oyo ekozala malamu mpo na avenir na bango. Kinshasa eleki partout. Chaîne d'actualité en continu Kasina Lingala KNB News a Tilibino déjà bémission na bino bolinga kamingi na YouTube kindoki politique pe bitambola tambola bobo sanate ko s'abonner pour awande bozoka bilingi ngeli. Par état de droit oyo ezaki d'abord mal présenté. Ezaki pe moins escroquerie mokena lo baboye limbisangai. Le Congo a toujours été un état de droit. État de droit ezalaka antipode ya état de jungle. État de jungle c'est comme ibeko ezalaka te. Or Congo depuis indépendant tozaka mboka tozaka na constitution tozaka na loi na biso. Tozaka état de droit. Problème ezalaka nde ya application ya ba loi wana correctement. Est-ce que tozoyokana? État de droit ezalaka te kaka so bokangi mutu. Donc Congo depuis que les akanango état de droit mais et applique kaba droit nango ana comme il faut toujours nanga donc baninga na biso bakota boto to sala bango le escamon na pouvoir DPS en particulier abaki des papa tiké dans batu il faut restaurer l'état de droit lui-même était dans l'état de droit parce que quand il parlait là comme opposition on reconnaissait son droit en tant qu'opposition quand il parlait il y avait l'état de droit. Mais l'état de droit tout le monde kati ya club eza l'état oyo elandaka ba mibeko yemo kwa sui ndenge sengeli donc il y a tout étali via ba citoyen ils ont étali fonctionnement de l'institution ils allaient saler code de la route ils allaient no étali fonctionnement ya justice ni ensemble on a benga kango état de droit code de la route ko kolobate wana eza dossier mususu monene makasi état de droit voilà nous sommes à état de droit. Est-ce que tu appliques à Congo? Bon, bah qui kobimisa que état de droit et bandi na Congo ndi tango to bandi ko kanga bato oyakala. Comment est-ce que ba BBC? Bah même sur la moi distraction mon alors que le vrai état de droit tu appliques à Kate. Et vrai droit des années. Et ça qu'on peut ça to misala, les gens doivent avoir du boulot. Et ça qu'on peut ça bato mai, et ça qu'on peut ça bato courant, et ça qu'on loger bato, et ça qu'on peut ça bato santé, et ça qu'on tangi sa bato. Bah, état de droit, moi, en tant que citoyen congolais, j'ai des droits. J'ai aussi des devoirs. J'ai des devoirs, j'ai des impôts, j'ai respecté l'état de droit, l'État allait s'engager, il y a des conditions bien. Vous comprenez? L'état de droit, nous sommes en est-ce que ça les marque? Bon, bah, j'espère que nous sommes qui n'explique pas de baïba. Est-ce que nous avons l'accès à de deux côtés, quoi que ça peut marquer si la population peut foutre un pot. Voilà, il faut que l'État peut faire ça, voilà. Il faut que l'accès à moins de population. Et ça va moins bien que vous bon payer au sana comme ça. Là, ce qu'on a ramé, on va te zombolo, on a des téléphones, $14. Mais ça, ça va foutre à bon foutate. Sans vous prévenir, on est parce que vous prévenir, on dit merci. Voilà. Et ça va moins bien les temps que capter bon, vous avez bon, on a pas ça la misala correctement, payer ce sabat. Vous comprenez? Il y a un aspect qui est un état de droit, qu'il faut justice. Or, il y a une partie de l'état de droit. Tu vois comment on a un procès phare.
il y a 100 jours. Muta pilotaki yango ancien directeur du cabinet ya nani Vital Kamerhe. Ngana le plateau na le kaka kala. Na lobaka na ndenge ya droit. Na ndo mona kwa caméra za bako kangaite. Je reste constant ko bimisa ba émission na yo na lobaka. Wana ngai yako opinion na ngana mona gate na ndenge procès ngo ko sai ko se dérouler. Place ni na sala ki faute. Yango wana ile kana ngele kaka ba bakangi caméra. Mais toi qui es rapide pendant ça, va détailler, tu l'as remarqué que batonyo se bakangaki bango pona ba détournement ya minene ba bimi. Na tout mutu moko kama ninga so ya drobe caméra vambi mana futi caution munene abiminga. Ah bon? Ça veut dire comme nangoje. Parce que ça qui peut la rapidité et apparemment problème avec la population à se rendre compte que maladie en est assez grave. Naïbi nangai 10 millions il y a l'état bon. Pour ma liberté provisoire, il faut payer ça 500 000. On reste de 100 000. Non, faut t'attendre. Premier 100 000 provisoire, il va dans un soutien. Alors, on a remarqué que bato nyonso bakangaki pona ba détournement na nyonso ba libanda. Nyonso ba belaka. Ngabi ok, na ndenge ya droit, on peut accorder la liberté provisoire na mutu. Eza droit ya Kamerhe. Mais na Congo liberté provisoire to yebi Bruno tu bala comme premier ministre liberté. Na koti kuna tem na ndenge ya droit ce qui ba justification nyonso justificatif nyonso ba avocat ya nani ya Kamerhe ba memaki za correct abimi ya ba konga bango nyonso na koti na kati te mais nazane na mama wala koloba nini soko ke na makala hein maman je dis bien 92% ba to ba na prison kuna ba jija bango na te no bakata bakamuna bango te. Comportement ya bato bazalaka soki alandi moninga matanga azosenga ye ya kolia ya komela chose étonnante azosenga tina mbongo ya transport avant kende intéressaki biso na KNB News ya mokolo ya lelo boyoka ndenge bakinois bareagisaki na micro ya Peggy Ilunga. Mokili pasi mokili makambo mingi mawesira na mitema ya bato bazalaka lisusu na mawa na mitema te pona bato bakufeli soki ayoki sango ya moninga akufeli okomona abandi deja kokanisa nini ya kolata na matanga surtout bakinois bakomisa matanga lokola kermesse oyo esali pasi koleka okomona moto alandi moninga na matanga azosenga moto akufeli ya kolia ya komela la chose la plus étonnante azosenga ye na mbongo ya transport avant kende misusu kutu moi biloko bakabwa na matanga après ko kende ko kunda mowe soki aliete okomona bandi ko déclarer abosani ki ayaki ko consoler baninga oyo baza na pasi na motema yango biso magazine KNB News to tuna kina bakinois soki comportement ya bato bazalaka soki alandi moninga na matanga abandi ko senga ya kolia komela pe mbongo ya transport ezalaka malamu ba comportement eza malamu te eza ba comportement ya mabe to yebi ke place matanga eza place ya mawa mutu nyonso bandaki kolanda na ntango baepoke oyo matanga ezalaki matanga ezalaki ke mutu soki akufeli bozoya kobondisa ye ayebi ke bandeko oyo baye baolanda ye bakosoutenir ye na mwa mbongo bakosoutenir ye na mwa pasi wana bakopartage na ye mais pour le moment matanga ekoma lokola bafete tokoma otala bafamille oyo bakoma matanga baloko na matanga bapro ekoma bongo matanga baloko ebana oui matanga baloko na matanga bapro matanga baloko eza nini bwana loko te bosali nini na pilipili te bosali loko moko te baye kaka baleli basilisi basimi nzela bakei matanga bapro eza oyo ayebi ke na vandi na ozela ji na ozela mwa usage unique usage unique c'est que wana matanga bapro de bayebi ke angolais bengaki poto etindaki nde yango bakoma benga matanga bapro matanga baloko oyo yebika ayebika tana landi ye tosuka kana cimetière tosimi nzela topanzani alia likoso ezate moya mena talaka mutu alandi mutu na matanga mais azosenga mutu alambele makoso ya pilipili akoma mela masanga lokwa mutu aye fete première bouteille deuxième bouteille trois omona pa langweli pe kana matanga donc mutu oyo azolela matanga azolela ebembe te mais azolela dépense bandeko na biso bakongolais tozongisa kibomoto na place kibomoto po matanga eza esika mawa eza esika esengo te bon eza bien te mutu lera abungisi mutu na ye ou bien papa ou bien mama aza na passe babike te tolela na baoyo mpe bazolela
l'air mutu azolela po oye kolelisa ye mais asunga yo na mwa eloko na mwa nini eza bien te l'air oye matanga po console moninga tolobi te ke l'air tokende kokunda okoma opesanga boye ezongiselanga boye eya malamu te totika caractère ana donc caractère ana eza bien te. La personne qui a perdu quelqu'un, un être cher, il y a famille, cause à moi si ton déco. Donc c'est quelqu'un qui est d'abord en état de souffrance, à souffrir d'un problème à zui, blessure ou à zui. Ceux qui battent na deuil, ils ont peut-être pour manifester le dernier hommage dans Moutou à Koufi, ceux qui ont pour consoler la famille ou la présence. Parce que la présence est très chère. Et puis ils appellent les cotisations, ceux qui ont fait ça pour me mais na bandeko baya kazolela sombela nga bière na liété na mérité. Pour moi ce n'est pas du tout catholique parce que Mouto yoko landa c'est juste pour le consoler par rapport à la circonstance à côté nango. Donc présence na yo ko fortifier et ko motiver et non yoko masuko bimise mbongo ko senga ye peut-être à defaki bakiti peut-être à defaki salle peut-être à defaki na cercueil to mona kisasa ba bazo ke négocier na cercueil ba pesinda mambongo ba sibisi buka lupango. De yosko okene so ko senga mutu wana ozote problème likola problème vraiment bandeko basaka biloko wana étant qu'un homme de Dieu na bondeli bino botika que le Seigneur vous touche botika eza malamu te bon réconforter bandeko bakufeli vraiment bible lobi tole na bato bazolela to sepena bato bazosepela Bible le bateau sepela na ba o bazo sepela to lela pe na ba o bazo lela yango linko lo ba ke tangu tolandaka baninga ya matanga wapi bazana pasi na motema ezalaka pona ko consoler bango pe ko aider bango moralement, spirituellement, physiquement pe financièrement ko partager na bango sentiment ya mawa. Donc soki olingaka komela kende komela na ndako na yo ko senga moninga o azana pasi pe mawa ya être cher ou abungisi eza kobakisa ye lisusu pasi koleka mitiaka na place ya baninga soki eza yo nde okufeli siko bazosenga yo mbongo na moment oyo eza na pasi mpona makambo ezanga ntina lolenge nini okose sentir totika kosalaka makambo misusu na sentiment eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Baka niveau ya Mariano na Prince Kasavubu eza bouché maye komi kokotela bato na kati ya bandako bokandi na ta siata pisi ba détail. Awa tozali na Mariano croisement ya avenue Kasavubu ndenge ozali komona boye ba caniveau na bango koto nyonso ezali bouché. Raison ezali ke ndeko oyo ezali kotonga awa asopa kayas na ye awa likolo ya caniveau ndenge bozali komona siko ezali ke mvula ya makasi soki ebeti mai moye ekule bien na caniveau ezali te nde ezali kozongela bandeko oyo nyonso bafandi nzinga awa bazali kolela balobeli ndeko oyo kolo lopango alobi akolongola kayasi wana te tita ndako na ye kosila. Donc soki ndako oyo ezali kotongama ekosala 6 mois bandako oyo ko continuer kodinda pendant 6 mois boka baone balobi awa mbule betaka maye telemaka kaka po ba terrasse awo nyonso eza kokangama balongolaka basalite te so balongola batia mopanzi mbule beti ezongi na terrasse ale maye ezoleka te maye ekotelema ekomi lokola mwa diziba moko boye awa ngungeleki. Bon, il faut l'état congolais attaque la biso to sana iloko kosala te l'état congolais attaque la biso awa maye telemi basalite ebele biloko ebele awa mais au moni balongola yango batia mopanzi balongola yango te batia na mituka ekende balongola batia ka mopanzi mbule ebeti ezongi il faut balongola biloko nyonso wana po mayeleka. Donc gouverneur toponika bato nyonso wana po basala biso mosala mais gouverneur ata ele biso terrasse nyonso ya Mariano eza ya kokangama maye ezoleka te eloko ezoleka te. Bon sikoyo awa tokomi ko le mais gouverneur ata ele biso place na misi ya Malungwa po alongola basalite nyonso mayeleka à 10 conditions. Par exemple, ceux qui battent na fati na gouverneur, ils doivent s'engager à makala. Vous voyez les marchandises, même tatou à Toninda pour même batatou, ils ont côté la carte lupango. Aïe na ba marchandises na aya posé en moi. Marchandises union se côté la carte terrasse. Balu banaï aniko gati. Tolo bi na ndengi union so pas gentil pas ya nani. Il faut attendre la fati, attendre na gouverneur. Et nous avons makala nous bana ye bon soki mbule beti bato angambo wana bakomutonda mai pona do
aye lobby ba bengi ye aye lobby ye moko aye kopesa combien $60 pour bato balongola mabanga oyo $60 ego mema mabanga oyo caniveau oyo ndenge eza bona se awa ingénieur wana eza kutu OVDT eza nde mutu oyo asomba lupango oyo aya aboka mabanga na ye awa na caniveau oyo caniveau koma boucher yoso mbula ebeti ata mbula moke soki ebeti mai moye eleka na caniveau eza te mai koma kati ya prince mapango anga mukuna mai koma okota tina makati ya mapangu donc bato mwa eleka eza te bakamio moye eleka eza te ye soki ayeba yebisi adebouche caniveau oyo alingana na ye te toyebaka te ifo osala nini gouverneur mpe aleka awa chaque jour asalaka mpe eloko te comme ye aza moto ya gouvernement tokufa mpo na ye tocomprendre te donc ye ifo ayeya nde adebouche caniveau efunga mpo biso tokoma à l'aise. Bon eza nde bosoni mpo état de droit fo tolandela yango sérieux mpo so ezalaki un individu mpo na makambo oyo nde lere oyo ezwi problème yo sombi place osalisa misala c'est normal osalisa misala quand même terrasse biso tovandaka awa obwaki mabanga ebouché bakonzi ya mboka baoleka baomona c'est bizarre état de droit so elaki simple mutu moko kaka boye kaka pamba boye mais nde lere oyo tila la police yango yozwa ye balobi ntina bacommune concernant makambo oyo solution mo ezozwama te sikoyo bato mosusu baza na se bato mosusu baa likolo bien ndeni donc biso topesi kaka maloba mpa ya fati po biso tofota nde ya fati ye nde état de droit donc ye nde aodela ya mikambo nyonso eya na mboka oyo ayebisa biso état de droit so omoni mabe eloba boye mboka ekoma sali te nde mboka ekoma sali te baofinga bato mosusu te baokritike nde président de la république mpo eza likolo ya makambo nyonso maire de la ville akotala beti kara mais ntango bato bakoya bakritike mboka eza ya nani première mokonzi premier citoyen eza nani président de la république mboka eza ya biso towana mpona ya fati tofota ya fati batika koyokisa mboka na biso soni en tout cas tozali na état de droit papa esengeli bakonzi bakota likambo oyo mpona kozongisa bandeko oyo na badroit na bango mpo ezali normal te mutu moko apénalize bato ebele boye mpona lopango oyo azali kotonga alors que akoki koluka moyen mosusu ya kodeposa kaka yasi na ye to na kati ya lopango to na mopanzi bazali koyebisa ye alingi koyoka te alingi koboma vi ya bakongolais mosusu mpo na bolamu na ye moko ezali malamu te bourgmestre ya komini ya Kasavubu na ya Kalamu boya nanu awa botala dossier oyo bolukela yango solution mpo population balobi balembi Kinshasa eleki partout. Tosi édition ya biso ya mokola lelo na sport wapi Vita gagnaki Lubumbashi Sport na score ya 2-1 mokola lobby na cadre ya 27e édition ya Lina Foot. Nathan Siata pour na détail. Association sportive Vita Club ya Kinshasa a gagné Bongo Football Club Lubumbashi Sport na score ya 2-0. Mokola lobby mardi 7 décembre 2021. Ezalaki bongo na match oyo ezalaki compté pour na 10e journée ya Ligue nationale de football Lina Foot Ligue 1. Oyo betamaki na stade Frédéric Kibasa Maliba na commune ya Kenya na Lubumbashi na Okatanga. Ba Moscovite ya Kinshasa nde bafungolaki score na 34e minute ya jeu na entremise ya attaquant na bango Pascal Mbarga. Na retour ya ba vestiaire Lubumbashi Sport ayaki ko égaliser na 57e minute na nzela ya joueur na bango Prince Chal avant que Bakino ba ko marque but ya victoire na 84e minute. AS Vita Club a Tchaki Biwana na nzela ya joueur na ye Marouf Tchakei. Victoire oyo supplémentaire et permettre na Vita Club ya kozwa 4e place na classement provisoire ya Lina Foot avec 20 points contre 12 pour na Lubumbashi Sport. Et c'est ko rappeler que match yango ezalaki bongo arrêté mokolo ya lundi 6 décembre dernier na 43e minute ya première période pour na mbula ya makasi oyo betaki pe ya Rosaki ville ya Lubumbashi mobimba pe terrain et tondaki na mai donc moye ba continuer ko beta balle ezalaki te pe ba ko zongela yango mokolo ya lobi mardi na stade Frédéric Kibasa Maliba. Bonne chance na ba Moscovite ya Kinshasa.
awa nde tosilisi édition na biso ya mokolo ya lelo ya mercredi 8 décembre 2021. Merci na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda KNB News ya mokolo ya lelo. Merci na confiance pe fidélité na bino kasi na bosana te kopesa pe merci na équipe technique pe rédactionnelle obasalaki mosala kitoko caméra pe régie esimbamaki na Timothée Kayembe na réalisation ya Nathan Siata, toujours na coordination ya Grand Lion ya communication Jimmy Mukendi Chimanga. Ngana bino tokutani mikolo ezali koya kasi na souhaité bino kimia na mabota na bino. Réalité ya banaki